Musala yango mtu kote la biso yango zo monati lelo na osala ta mo video na ngabo ba finga ya mtema be po ba moni ke ilunga ko iluko mengolo ayemba danger bakirnyon soya bolingo bakirnyon soya bolingo shetae bakirnyon soya bolingo ana respecte qui le vent comme le balai sous sozalaka incurable o yaya façon yo le singai koleka kutu bebe o basibaleli ine ona kenda kite bango bazo ba poto poto ntala poto koya na ngai nazo ya pona buka poto nazo ya poto te pona ke bachenga boye na vandi boye nazo te poto ngana koya poto ya bachenga micro na chebo batu bayembi voilà na tindiki na chebo batu bayembi leli to misomo na ko baluki makambo bavandi kimia muti mizo pleure muto kokotela ngoza liteo yango ya nini yokomoluka vinanga sika nyonso yo lukaka libere motema nanga na sakana lokola baninga tout le monde on laisse ça qui va tourner YouTube na nzembo ya Titanic mututu ayiba émission na chacha na page azwa tambon so préparation martyr déjà bo bandi ton ngene mission de martyr to bando bo sango déjà to na ba structure to nango en coulisses donc ça déjà et aux agir ngo ozala du jamais vu pour makambo to sala na ndenge biso to bima na ndenge to koyemba na biloko to koyemba mukolongo nde ba place ba comprendre na ke fona bwaka linu boye fona bwaka likala boye. Merci beaucoup chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Tariq Ngango, le richissime journaliste Yanzambe à la présentation de cette grande émission que vous aimez beaucoup, Culture à la Une. Culture à la Une, pourquoi Culture à la Une? Parce que nous sommes les amis de la culture, les généraux de la culture, nous défendons la culture de la République démocratique du Congo. Un grand merci à tous les abonnés de Emergence One Télévision qui vous êtes disséminés à travers le monde entier. Emergence One Télévision, nous sommes des retours après un long moment d'absence. Nous sommes des retours vraiment. Veuillez nous excuser pour tenir sur regard, on avait certains problèmes techniques vraiment, mais là nous sommes des retours et puis nous revenons à le directement comme je vous dis. Culture à la une émission dont vous aimez beaucoup, vous êtes disséminés à travers le monde entier, Banapoto, Paris, Bruxelles, Allemagne, Berlin, partout dans le monde entier. Nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur ce plateau. Je l'aurai le jour de recevoir pour vous l'un des protégés des Ferregola, l'un des protégés de Papa Hervé Babi, Papa Hervé, l'homme de Rumba Trap, l'homme de dynastie. Je suis avec Yailous Babi Ilunga, Yailous. Plein de succès, Babi Dynastie, si mon caméraman est d'accord avec moi. Après, on l'a déjà chanté, on appelle ça, Yailous, bonjour. Bonjour, mon frère. Toujours bien habillé. Habillement toujours standard, bien. Secret na bino zarani bana Papa Hervé toujours swag, toujours propre. D'abord un peu simboté na patron nanga il est pas drani kaboni na. Simboté na ba fantique na biso tout ba gaulois, ba gladiateur donc na pesi ba ngombote pesika tout bazali. Secret zaka ke yo moko foye ba ke. Faut un son. Ça. Artiste. Surtout que Papa Hervé da mwana wenge c'est toujours bon chic bon genre. Si tala. Foi bagana que rap funa classé boy, no matongo funa la tel papa boy, funa za donc faut za dana elo wana mutu. Voilà, Yailous, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté l'invitation.
boni santa mouvement boni yo moko na nzoto na bandioka na asibe déjà na moni c'est bon santa mouvement ndenge nini papa Hervé après 65 jours azali na détention azali banda abimiseli biso nzembo na titre ya ma liberté au bagolo to bazo sepela santé esko ya mouvement za ndenge nini. Le mouvement tout na biso bien to bosser je pense si oyo écouter biso place à boulot plein répétition donc biso to bosser na biso to na biso bien mouvement za kitoko mais et manqué kaka kolo na ngonde à Paris mais biso ne to tikali boto kitoko même moral même esprit même moral yango zo mo zo ba repé et comme lokola donc to bête moi mutuna mutozo ya appliquer ce ko biloko papa la kisa biso voilà ngana ko salate faut bosser na bosala ka boso muto yebi faut bosala ka donc ba repé ba zo biloko sika ba zo pna God vocal ndezo fongoma ba zo pna ba charme ya musique migolo il va bien pour les polémiques trop ces derniers temps polémique tout le monde na ba page ba zo comparer yo na Robino ba zo critiquer yo ba musu ba zo kumisa yo na éviter comparaison nini yo sana Robino non ça que concurrence na tout en plus biso ba pexi biso ba sorte ba question ngo pona ma crédibilité tout biso to lingi ma ezaka makambo ngade na yemba ka bien mde boyo oya comparer na mutu bozo mona donc biso makambo na biso nde to yemba ka ngaba bomba ba comparer ngana ba tuana donc ya bango ezanga ite ya bango ba sala me ngai do makambo na orchestre na biso balingi suma kambwana te ya kanga bakombo bato tozana dynastie sur le marché la dynastie yo vous avez illustré avec un très bel vocal au wapi de moni na nzembo ya okapi public comprendre batala musuba yo ka on ba te keza yo ko bele bandima te e bele bele na caché à danser ba yebi ya illustre binaka mais est-ce que venez za yemu da yemba benda place wana le padre lobanen ngamoko na na miyemba wana ya ilusa leli bon ya ilusa susuni et pas le padre ya ilusa raté ya ga yoyo ya fokala nga batu bayibi vana nga batu bayibi kena pembeni ya le padre grand formateur ya mabe ya libanga donc tilelo oyo kango ba comprendre bena non ils a ya ilusa solo na live bon na sala vocalo pona na sepelisa ser nanga Tina Madioko la tigresse ya kana Paris kuna so moni ba balmen boy ba trichota mikili boy donc ser nanga Tina Madioko la tigresse ya kana Paris wana kana Paris donc alinga pe mo côté mo na chaka na vocal elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai mutemezi pi ba shock na ba chakra yango kaka muteme kokite mama wetele mene longi na ngai maya misu etangi sale rozo na matama na ngai Cédric Tokyo ya ilusa lali Cédric Tokyo chéri putra pleurer Coco Boduka na Paris na kobleze fumu jamais bon coup maître de l'Ichamala na ngai Nyeke sa chere como bomangai Tunga nango e como Asusu balo biba susu e fukeli bango na motema c'est tri de Tokyo comme sabato number one bilengia Cédric Nyeke sa chere como bomangai Tunga nango e como traverser te papa voisin Asusu balo biba susu e fukeli bango na motema de Tokyo papa ko misabatu number one Bilengia Cédric voilà merci beaucoup j'espère que na bandango ba sepeli déjà ozomona ba chanson mo le padre apesi ba mawa donc mawa voyo kanzembo oki refrain nango donc somo. Voilà, merci beaucoup, un grand plaisir à celui qu'on appelle Alain Kembe, la garçon de disques. Depuis Paris, plein de bonnes choses à toi, Nzamba Zana Batila, Freddy Matete Solution, l'âme de dynastie, deuxième volume, Maramosa tellement du courrier illustre, tu sens une arrête à dynastie, premier volume. Est-ce que le deuxième volume, tu vas aussi retrouver sous les lingues, Oyo, tu moni na premier volume, Oyo,
retrouvons sur la deuxième volume. À chaque fois, on a la répétition live, au moins, on a présent au salon vocal, à Sika, il y a Sika, tu veux dire, il y a succès, Oyo, et ça, Nini. Te zaga ke omoni boulot no fo lingango nan voilà zo mona boulot lango fo vela ngai Enik Josué Kakudi ala na Québec kuna ebsa ngai lunga eloko yokotelo lokola musala no ezati donc biso ka boulot je pense ndio yeboye depuis patron na biso azaki kuna na boloko biso bando mo travailler kaka mais ba concert za la raté ba voyage za la raté mais toujours travailler toujours pour toi que musala yango mto kote la biso yango zo mona tilelo na osala ta mo video na ngabo ba ofinga ya mtema be po ba moni ke ilunga ko ilko mengolo ayem ba danger ba jaloux yango ya nini yokomo luka vina ngae sikanyo soyo lukaka libere motema nangana sakana lokola baninga bayo kana de cortiquer ba vocal patron na ngae donc balesi ni nangote eza ko vanda pembeni ya utaibi wembe makasi ideo oyo aibi ko yemba ya mabe ya libanga donc tangu biso toza pembeni yango to pela on ba vocal oyo sono le bibo bato o alobaka vocal eza meilleur vocal de l'année 2022 donc moi singa bien ilus atala vidéo non do yemba Titanic alobi et à la sens oyo kango saki ba cher des pou et en plus les les seuls musiciens oyo a interprété leader nae ndenga ba rep na abeta 1 million de vies dans 5 mois 1 million de vies dans 5 mois kaka pona rep ya kanda yanzala etindi chassera bomanzoko akane saki akolyango ye moko bato baye nikelemba bosalaki futa nyongo trion liaki mukiadi azafangola oye fangola ka motema Nzambe poyo kama bondeli nanga bebeo kumbu ya juku nazopuna mesana nanga na basho ya bolingo na yo Adrien bolingo no epa nanga ezali gutamai na katikati ya desert zonga nokio ya kaba sama kamba bosono sala bang sala tumususu comment fier te za musala ko interpréter papa Hervé za blague za ba jeté yango zo mona ngai bon le pas top nande ngabo so fandi pembe na ye photo boka voilà yango biso to boka na minute to la kisaka oya après na kibiso on comprendre boulot nde biso to le ngande musala boulot voilà boulot toujours. Au cours de la conférence de presse, il y a Papa Hervé à Paris. Tout le monde dit Papa Hervé a lobby à repérer sa cadeau dans le stade des martyrs. Déjà, pour l'esprit à stade des martyrs, il y a un danger parce que Papa Hervé yemba, rabino pe yemba. Il y a bagolo sont disséminés à travers le monde entier. Jour à date et peu ça bon, c'est mobilisé déjà bayaka. Si on est un martyr, baye. Et ils sont créés les sous-marins danger gang c'est sous monde au laisse qui batu na YouTube na nzembo ya Titanic mututo ayiba émission na chacha na page azwa tambon so préparation martyr déjà bo bandi ton ngene mission de martyr to bando bo sango déjà to na ba structure to nango en coulisses donc ça déjà et aux agir ngo ozala du jamais vu pour makamto sala nandenge biso to bima nandenge to koyemba na biloko to koyemba mukolongo nde ba place ba comprendre nake fona boaka linu boye fona boaka likala boye donc to boye ko bimisa ba stratégie mais to ko ya mabe ponga na ko na mabe jour wango mais vu que faire rigoler n'est pas laisser l'artiste hors de ta martyr l'artiste belé va se prononcer tout le monde il fallait pour pas tout le monde peut hériter watanabe va se prononcer na nega ya concurrence loyale et peut ça peut pour la musique à Congo. Oui, c'est le Congo qui gagne. Voilà. Parce que l'artiste à Congo. Voilà. Il a bien pour la musique à Congo. Voilà, mais il y a eu Babi, orchestre Nabiso, il y a Jésus de Nias, Jet Set, Babouage, les mots, ils ont la milité. Babi, to Kangamara, na Guinée, na Côte d'Ivoire, Bani, na États-Unis, na Canada, na France, na Paris, Bruxelles. Babi, à quand voyage à Paris, bah mon pays, il y na poto po ba Alain Kembe là-bas na poto garçon de disque papa na Ninel ba ozela yo ba Nick Mbale papa na Ibertina ba ozela yo
ba Naomi la perle rare ba na Paris ba ozela yo ba bi ya ilus journée ngo ya pe poto ya ilus achaka na internet na TV poto na kenda te voyage ba bi voyage yo monnaie les ara Guinée et pas son excellence Théodore Obiang esili et bon Nigeria on a kenda kite ba bazo ba poto poto ntala poto ko ya na ngai nazo ya pona buka poto nazo ya poto te pona ke bachenga boye na vandi boye nazo te poto ngana ko ya poto ya bachenga micro na chebo batu bayembi voilà na tindiki na chebo batu bayembi na yebo na bini bo na sélectionner na kati forme batu basengi bis na poto na ko ya ngona na poto te lo ko li ba menga lo ko li ba menga lo poto lo ko na kenda ka usala lo te o kenda poto est-ce que batu bayembi vocal na yo est-ce que o kenda poto obini bo batu basengi bis obetaki na poto est-ce que o chepe micro boye batu bayimbi vocal na yo zomona musique biso to yebinde yango wana ba poto to kena biso omoni orchestre ya patron ngai makamba poto ko lobela poza grand mouvement omoni parmi ba grand mouvement qui ça voilà mouvement na biso ezali gese ezali ya ntembe ko tout donc ezaka ke makambo ya ba nde bakangaki boss mais Calamité va se péla. Calamité va se péla. Ah, calamité va se péla. Moi, c'est comme ya ilus. Am pensi wana c'est comme pour comparer. Ponga ko bima concert tu na ko beta apparition na ngana otika makambo. Na otika pina. Na otika pina makambo. Francis ma vimpa yebi ya ilus sasa mtu show. Voilà. Ra mtu show. En plus, beta kabilo ko kangaka. Omona. Beta kabilo ko kangaka j'ai goûté. Surtout ça makila wana. Voilà, merci beaucoup Yailou, c'est un grand plaisir à celui qu'on appelle Lengo Lengo pour Roma Solo. On dirait qu'il y a des Katanga, plein de bonnes choses à vous également. Héritier la Boubouras des vainqueurs, Merlin Gobila, André de South Africa, puis c'est l'Angambotina. Junior Gobila, les gouverneurs, Nakata South Africa, plein de bonnes choses à vous. Yailou, dynastie depuis Bimi, donc il est déjà 6e mois, mais jusqu'à là, concert dans le Bétamiti. L'autre fois, tout vivant qui concert, mais ils ont une absence à Papa Hervé suite à match à Bagolo et Bétamaki, puis concert et Bétamaki a lié à répétition. Mais tu dis que retour à Papa Hervé, bah concert, ils ont épelé pour Beta, il y a Libanda, il y a Kishasa, il y a intérieur à Mboka, partout dans le monde entier. Bon, Béli Bagolo, il y a live. Depuis Papa Hervé a côté prison, musique et là, mais il faut pas comprendre. Tant que vous ne pouvez pas tout la question, bon, il faut que patron a besoin de la quitter, il y a place à passer. Voilà. Patron a besoin de place à passer, il va concerner. Makambo faut batuna que surprise à na kisasa. Batuna biloko bongo po, je pense surprise à na kisasa nde makambo to so lango souté. Donc presse na biso ya place à passer, ya ngunu biso, moyen to voyager, ça quitté, moyen to mettre la concert, ça la quitté. Ne batiki boye, so ke ya kisasa to bandera makambo to zongela makambo mais vocal les autres ça la maman na ba succès banzembo kangi déjà ba tok tok banzembo de la carte rose donc que album les ana moto amabe l'album le plus vendu donc tu sentir que bientôt là vous comprendre que dynastie disque d'or véritable disque d'or donc on a le véritable disque d'or dynastie. Voilà, merci beaucoup à Gilles Otamba, le revendeur, plein de bonnes choses à toi. Jini Gemba, les papas na Ibertina, Torum na Souka Toka Wana Elus, mais il y a Elus à chanter, Toka Wana na Loyembo, Bana Papa Hervé Batika Raban Prince na Loyembo. Un grand merci à Jini Gemba, les papas na Ibertina, Médio Dubois, là, plein de bonnes choses à vous. Un grand merci également à Bureau et Orchestre et Mobimba, DG Blaise Polo, Yapi Motoko. Précis et les âges, je reste Zamba, visa pour Nabino surtout, et puis les musiciens surtout, il y a groupe, Bambote, Nabino Zambi, Aza, Nabino, Abati, Labino. Un grand merci à coach Kevin Lipouni, parking à Badjogo, plein de bonnes choses à vous en direct de quelque part. Un grand merci également à Glody Douama, Elvis Okoko, Martha Kabamba, plein de bonnes choses à vous. Clovis Amipa, la bois vide en direct du Maroc. Il y a Alain Kembe, la garçon de disque, papa Naminel, Moutel de Tuaz à la raté, plein de bonnes choses à vous. Il y a Ilous, public et Nitou Kaboname. Il faut te sentir, il vous a chanté. Au sein de la compilation, il y a quelques vocales, attends, papa Hervé interprété comme ça, tout Kabouana. Au PCB, Bambote, Nayo, Toyo Kabé, ma liberté, public et Seigneur, ma liberté. Gisèle, pourquoi changer? Ezaleli, Nayo, yo nourringa, l'espoir, si moi comme Mokende, Nayo. Ma béozo salangaï, ils en est belé, effet.
soko continue bongo wana soluka liwa tango ngana mipesiko amesprit ya wenge amour nanga ekomi injoignable soyo na zambi ndonkele lokola moto libomai pene na yo nasina swaki forme pe couleur à love bakir nyonso ya bolingo bakir nyonso ya bolingo bakir nyonso ya bolingo shetae bakir nyonso ya bolingo ngana respecte ki lovo komo lobali susozalaka incurable o yayao faso yo le lisingai koleka kutu bebe o basi baleli ine zonga noki baninga bazo frapper nga nazolala o komela te juste un peu d'amour pour na vivre un peu bolingo ne putaye boboto nanga zinda mabena sala kyo sala poyo sala bien mama na communicateur des accordés ya quoi accorder no ngai na de gentoma bibi gentoma ani dembo pene na yo nasina zoki vie tellement sireo mosi kana salisa na zo sabulengo zo kende la liwa est-ce que ça te pas bolingo Gisela pesa kananga telmeleka kisukali minge belisinga jabet saya sorna ngezani papa caprice tabeta amour na yo zalia wa nasina leli to misomo na ko baluki makambo bavandi kimia mutemizo pleure mutokokotela ngoza liteo na yekola sentima bolingo na maboko mayo absence na social rébellion combien violet territoire ve Martin yeah oh Yaï Valovi Papa Hervé rien à dire, formation bien contrôlée. Merci beaucoup Yaïlous Bambote. Bambote na pesi sur une télévision. Ouais. Mbote na pesi na grand frère na ngai auti musika. Voilà. Martin Mutombo. Et pinda sentir na ke Martin Mutombo de bonnes choses. Donc makambo bien na pesi mbote na Québec na Italie Québec na moni Nick Josué Kakudi le grand frère de tous les jeunes Katangais. Et là kuna Québec kuna banene. Vous comprenez. Na kesko mboka na ngana na Mbujimayi. Voilà. Na moni Léopard Kashama Kankenza. Le grand diamantaire. Na kesko na Paris. Place makambo ko vandi. Place leader na ngazali. Na pesi big manager JP Mindia. Voilà. Na pesi mbote ya Orligola, ya Cherigola. Na pesi mbote na Trésor Pembele. Berado Prince des Amunda El Chapo. Na pesi mbote na on se connaît qu'est-ce que le Bumbashi. Alain Mutombo. Chinu kuikala wenu wa kujachika mfu. Voilà. Mashaku menu. Na pesi mbote na le jeune millionnaire Stone Mukendi. Kendi wetu. Na pesi mbote na Gelor Coopéran. Na pesi mbote na honorable Claire Mubambe. Na pesi mbote na honorable Michel 600. On va Kangolo. La pesi mbote na yesko lingaka na bete koko boduka na Paris na pesi mbote. Sko nazana eloko moko boye. Angana komi de loger papa caprice. Komi sangata buwat na chancha ya love na yo. Salalinzaka ngai mosapi eleyo elenga Raouli Tono Prince de Diamant kolanda makelele bangungite bayaka pona ko destabiliser santé ya mwana motoe na leli sunganga ye papa na caprice papa chetanyo ya ilusa lelio ya o pesi mbote siko ya suka na ya mikolo asao mama Odette Chibambe femme d'affaires mosi mbongo na pesi mbote na Alain Kembela garçon de disque depuis Paris. Pesi mbote na Alain Kembela
Alain Kembela, on a mutabarisé. De Paris, donc on a ndégoarisé. Na pesi mbote susuna na bosa na pesi mbote na vena ngamoko Cédric de Tokyo number 1. Toi c'est un vocal naïf. Elamba bombi téléphone bandana richesse zana zoto Cédric Congo kutusima atabash bastimila kabote na yo Viction eleki et comment me manga na 7e siècle yanga na lokolo kapina mabele ya RDC musika na ye penena kufa zoto nanga mesana na chaleur de Tokyo tokemba moko ngam so tokende to umela ngasiko na ye elame bombi cicatrice ya zoto nanga ye mutemezi pi ba shock na ba chakra yango kaka muteme ko temba ba telemine longi nangai maya miso etangi sele ko zona ma tema nangai Cédric Tokyo ya ilusa leli koko boduka na Paris na Koblesse Mfumu jamais bon coup maître Doli Chamala nangai Raouli tono prince de Diamant ya oh Folela mukolo zoka ezala kotela miso na yebaki zoka suko kolingano ngaye papa Gabrice Voilà, merci. La deuxième volume. Deuxième dynastie, deuxième volume. Nazoya wana mabebi no bokansa na chef vocal moko. Nana bino, tina suka. Nana bino tina. Personne mbote na mo konza mboka. Fachi béton. Son excellence. Fachi béton yebna, béton na béton. Ah oui. Donc yes, je pense na sukisina konza mboka yefo ko telema. Voilà. Merci beaucoup Yailous. Béton à béton. Kitoko. Ok, merci beaucoup. C'était Yailous, le protégé de Ferrego là. C'est un grand plaisir comme on a artiste qui a interprété patron de la sorte et Belé Bako Karaté. Ça montre à quel niveau Ferrego l'a formé. Ceux qui ne le biboye, que on a boye, on finga ngai, atabo finga, ngani na boata bo finga na bino ngai. Ngamu sala kaka mtuba, atabo finga 12. Ata 3 mona ka ilunga courage. Omuna ngabazo kela ngamu tuma passe, ngai na travail na ngamu to mo finga sanga vuma na ebite. Vuma, na ebite vuma sala la ngavu. Musala na ngavu mo vokala ngaki toko boye. Okmo finga nga na boge logo na WhatsApp, mo finga. Na boge logo na TikTok, okmo finga ngavu na ebi. Asal ni vuma. Na sali mino nini vuma pona ko mona vona ngawo yanga Yailous. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Abonnez-vous massivement sur Emergence One Télévision. Feligo là derrière la caméra Mido. Et pour l'assistance également, on a tout aux Anna Bangwa Bambo Kenadino. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes Yailous n'a répétition parce que déjà mon côté danger boulot. C'était un grand plaisir de recevoir Yailous et Yailous Naoya Kunat. Voilà. Merci beaucoup. C'était toujours à la une sur Emergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie, à la présentation de cette grande émission. Un grand merci à Naomi La Perlera depuis Paris. Un grand plaisir, Nabino. Tous vous avez disséminé à travers le monde entier. Rolanda Tariq Ngango sur Emergence One Télévision. Tozongi, Emergence One Télévision, on est de retour. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission, écoutez partout. Génie Kemba, le papa Naibertina. Mais Gilles Tamba, l'ambassadeur, le Rwanda Mdate Kamito Kassoro. Merci beaucoup. On se voit prochainement sur Emergence One Télévision. Merci beaucoup.